Bienvenue sur Bolo Coco officiel. Merci à tous les abonnés. Merci de soutenir. Abonnez-vous massivement sur Bolo Coco officiel. Merci de tout vous a branché. On dirait qu'il y a chaîne. Merci à tous les abakouko. Merci à tous les gaulois et gladiateurs. Merci Nabino. Et continuez de liker les vidéos, continuez de commenter, d'aimer et de partager vidéo nanga. Bon, nous avons façon la manière de soutenir. Merci na Kolonzambe, merci à Champion Wadol, à Gloria Ntoko, Motema Espoir Ntoko, où ils ont soutenir. Merci Nabil Pe Babakouk, au boutique Ngate, vous a partout dans le monde, vous a ébélé. Merci Nabil. En tout cas, les lots plus n'a eu le bela, motif, oyo, bafunde la kingai. Parce que avocat nanga kindaki ko se présenter ayokaki eloko bafundi la kinga, ça m'a choqué et choqué nga makasi. Hier même nalali bien te koyoka motif wana et blessé nga et puis choqué nga. Pour moi na moni yango tina te na moni yango important te tina te au lieu ya kokendo funda nga qui même kobenga nga na téléphone pour bo avertir nga que tolingo tanga kombo na biso te tolingo sala aboité. Il fallait même faire ça au lieu ya kokendo funda nga. Il fallait vraiment faire ça au lieu ya kokendo funda nga bo avertir moni loko bonga na lobaka au lieu kokendo funda mutu mekana ko avertir ye na téléphone peut-être so ko avertir ye autika toi aussi te pour ça ko avertir nga na téléphone bo besanga ko tanga kombo na biso te nanga na tanga kombo na bino te nanga na bando tanga nanga kombo ya mams na lobela nanga ka mams. Bon, j'appelle le vrai Abakouko bolandanga très bien. En tout cas, le lopenza pesanga lito il andanga bien. Bato peut-être vous comprenez qu'il a l'obité, vous comprenez nga lilo bolandanga bien. Motif bafundelinga ezanini. Balobi pendant que nous défendra mams na sitara bakombo na bango na ndenge ya mabe bolandanga très bien. Na sitara bakombo na bango na ndenge ya mabe na linga ko dumne bango pona mana matisa mams. À chaque na sa ba vidéo na dumna ka bango ko lobaki na benga bande babatu mususu wana benga bango mikana na ye na mona ka donc na dimina ka bango pona matisa mams ceux qui n'ont défendre mams na défendre ye mais na kitisa bango te. Bozane batuni avocat na ngai bisi bangalo parce que ceux qui bozana vidéo ou peut-être a finga bino a matisa mams a kitisa bino beaucoup la kisanga na mona. Je vais juste vérifier. Bazui balakisi avocat na ngai vidéo wana. Baby c'est vidéo yango. Je crois que vidéo wana sous mambo eleki noti la bino yango. Vidéo wana ezalaki makambo ya Richard. Vidéo wana ezalaki mamba Richard. Era avocat nga tindeli nga bi vidéo oyo ndo finga ki bo biza vidéo oyo. Na cliquer la kati ya vidéo na ta vidéo makambo Richard. Ngano bi awa nga na lobela Richard. Na tangi bakombo na bango te. Nga na ye na défendre mams. Na lobeli Richard. Mais je n'ai pas incité peut-être Moutou Moro Boy, tout na fingi Moutou, tout na kitisi Moutou, pour na tombe la file. Non. Awa kutu plus na lobela ki Richard et puis na lobela ki maman prophétesse wana. O yaki koloba mabe na kombo ya mams. Mais na tika liko finga bango na vidéo te. Babi avocat na ngai finga bi oui, babi vidéo oyo, yango ba yako fundela yo na kati ya vidéo oyo. En tout cas, ça m'a choqué. Et choqué nga na ndenge osaranate. Nami le ben comment vidéo on a ko lobela Richard. Na fingi mututi na kati ya artiste moko te to actrice moko te na finga na kati ya vidéo wana. Muto nga na s'adresse qui ne c'était Richard.
na prophétesse mais ndenge nini Richard afundinga te mais la dame akendo fundanga. C'est-à-dire que ne Richard afingaka mams ye muto tindaka Richard afinga mams. En tout cas elekela kinga mon avocat a dit non tozo solo là tozo continuer négociation tozo sengana ye a retiré plainte to solo la famille to benga yo bolandanga bien to benga yo oya bo vanda bo solo là même na restaurant to solo la famille parce que likamba bata média ba memrango na justice te ce que moni muta sali yo mabe wana avocat na ko ibisa la dame so moni asali yo mabe il fallait obenga ye ou avertir yo peut-être que tanga kombo la ngai te alingaka yoka mais au lieu même na justice boué et sali bien te parce que même ata ceux qui mam sanwa yoki alors mona batu peut-être oyo solo na bango ba finga ye ya funda te pourquoi yo ko funda. Je vous dis hier na koka quitté donc on a embêté les bino et c'est pas ça qu'il lobby hier dans le lundi mardi plutôt et choka kinga makais ko kavuka nga kolobalanga bongo bandeko bolandinga obozolo andanga siko boyoki presse dossier ba porter nga plainte pour na Richard parce que nazo ki parle ya mams naki ko défendre mams ningi Richard afinga kié il fallait pas na défendre mams ni Richard afinga kié il fallait na 7 heures bah oui parce que na finga bango trop moko kuta ebisi afingi na mettre lobby yebisa ye nga côté nga na orité baza deux filles ba deux filles moko boyo rakombo pa essayer non pesa essayer boyo kombo baza deux filles fille wana mususu alobi alingaka nga kutu te surtout série ya makambo nani kombo la fille nani la fille banda kofinga mams wana soit disant sobe Fallon ndenge na bandaki kofinga Fallon na bandaki kofinga ye indirectement ye azo retirer plainte mais à une seule condition natangaka kombo na ye te na chaîne nanga nalobaka makambo na ye te mukolo na otanga kombo na ye en tout cas ta muta lobi oyoka te avocat na rabi c'est bon na osola na ye mais beau fait beau c'est l'effort beau retirer plainte ils a bien été parce que y est face à ça parce que normalement non ça été na landa je sors pas je suis à la maison na comme bombana parce que c'est que va funding ils a tellement likolo makasi si peut-être dans qui na moto t'as qui responsable mais thème sous héros non pour rire na prison non pour rire na prison pour Richard a fundinga te mais pour la patronne de Richard mta fundinga parce que nazo ki parle ya mams na tiki Richard na ebitenga na Richard on to kutana wapi on nga na rozata na nga na défendre Richard. Qu'est-ce que Richard a fait na communauté na biso congolais on nga na communauté congolaise biso nga na rozwa na vanda na ko défendre Richard. Si on défend quelqu'un, c'est parce que quelqu'un moutouana sali bien, a sali lo comme alonga na RDC. Na royete na défendre moutounio so karaboye, ceux qui défendre moutounio, c'est qu'il faut na vendre la plateau, na défendre même Cardozo. C'est qu'il faut na vendre la plateau, na défendre même Star Nanga, Princesse Ulu Star. Il fallait battre défendre bango wana. Ko défendre nanga mam na finga pe moutouté. Car ceux qui n'ont pas dit comment mouton lingara mam c'était comme il y a problème pour atabi soto ceux qui battu batabi atanga kutuna lobité mais bateau balandra biso ba pe bazobate les gens qui nous suivent balandra biso partout dans le monde ba bazobate
Baba zoba te ata mukiete. Si ba comprendre makambo tout eza roleka. Pour eux baza komona koto yo baza mukie koto baza belé ezanga te munazo yebisa bango ke abakuke bomoni koto te bango moko bazo mona. Bango moko mutu baza komona ngai te ngala moni netini. So na lobby n'est que ça défense facile, c'est pas dire que na fingi bino. Na défendre mams na ndenge nyonso na redéfendre ye. Pourquoi bino boroyoka keto boroyoka mutema pasi beaucoup maintenant niveau au fundanga. En tout cas ne lok au moninga naza nga besoin d'intervention mams s'il vous plaît. Botiko komelanga botiko benga nga luka mams luka boye. Luka. Misuku botininga tie pas pasteur de la foi. N'a que de Luka pasteur de la foi. Naza nga besoin te. Na besoin pété mam c'est intervenir na problème na c'est qui bato bozo komelanga bozo benga. Bozo boss na ke au cas où que si et mams aye ko intervenir na problème nanga eza ba rancune onga na lukila. Bato boza maele je crois que bozo comprendre. A peut-être cause en amour, to volonté, il y a ko intervenir. Na problème nanga mais aza limité. Limité pourquoi? Parce que ceux qui bayoki ke yé ko intervenir na problème nanga directement bon mona ke a tout moi dans le brassé que mam simtou apé sarayi. Or que ngana mam sa to solo la raté, to za même pas na ba numéro ya ba téléphone, to tanga na rakomboté, to benga na raté et l'autre côté. Donc, il faut que quelque part, il y ait à se protéger, à protéger Moussala. Donc, na sûr que vous comprendre, c'est pas important. Où est important? Local la base d'accord, il y a qu'à retirer plainte na bango. Dieu merci. On est plus important pour nanga, nazala libre. Mais n'ayez pas avocat nanga na rotikate ko défendre mams. Non rotikate parce que bango pe bazana ba défenseur na bango. Nga attaque que oh et pas ya mams ça on a en considération je m'en fous. Moi je fais mon travail azastar nanga na lingaraye na redéfendre tina suka na okota problème na ye. So na moni muto a singi nga pe na roya na roloba. Ce qui n'a moni mutalobi na ma bendeti dossier peut-être na 6 millions ya nénéa. Nénéa n'en s'occuper dans le lobby. Yo nénéa n'en s'occuper na yo lobby. Et puis non rien na ba preuve ya muto atindi nénéa. Vous a calme lobby va pas non rien na s'occuper na nénéa. Donc on a expliqué bien on a arrêté de dire que même s'il faut que tu as problème nanga parce que besoin que même peut-être y mo peut pas azolanda ba vidéo za mutu y aura des vidéos tu les gars pas et c'est même ça qui ont tu on a ça là otala mais aza limité y on a zo singa na ye loko azolanda nga kokota dossier nanga te kokota problème nanga te ko intervenir te na boy na gâcher musala na yo na boyina gâcher peut-être ba relation na yo bozana ngona ba ninga na yo ya théâtre je ne veux pas en tout cas côté on a pena je ne veux pas la ligne ko gâcher eloko wana te na okena koto ni te biloko wana na lingi yango te wana lingi te mais oyo nga na sengi na batu bozolandanga bobi misaye na makambo wana bobi misaye laissez-moi faire ce que je fais. Je continue toujours à y défendre et je continue toujours à roloba makambunanga ndenge sengeli ba obo moni ke beaucoup soutenir Dorcas Bolokoko moralement physiquement financièrement mon numéro est là na singa fan morote ya mamsto abakuk moroto le baké avanda boina komele message qui na sengi 100 francs azati to 1 franc ta pamba azati. Donc pour vous dire que je le fais par amour. So na bandio cité les bino ba kombo ya ba comédien na ba comédien o ba solisanga lisusu te o tozara na bango à bon terme mais lelo batanga lisusu kombo na ngate à cause ya défense n'engé pas ya mams deux fois na lobara mams ana misu mazo monate
ana misu mazomona te. Merci na bino, à la prochaine, bye bye.